Bonsoir na peuple na biso na ba oyo baza kolanda oyo ba comprendre ngai na lingi na pesa nanu mwa explication ya langa bandeko bolanda nga bien tango portugais tango tozo bunda pona indépendance na biso tokina ba parti politique minene oyo bundaki ezaki misatu tozaki na FNLA balaki ba Congo. Il y avait aussi ba tribu mususu na kati ba Umbundu, Vimbundu, tous ces gens-là. D'ailleurs, Savimbi, Aza Vimbundu, mais autant qu'il y a FNLA. Ba Chipenda, tous ces mondes-là. Tout ça qui peut après ça, Savimbi a longué FNLA. C'est la partie politique na ils allaient UNITA. Il y a na partie politique na il y avait des ils sont au Vimbundu. Il y avait aussi les Congo qui sont du nord. Il y avait des Tchokwe, les tribus surtout Angola, ils allaient Pekuna. Tous allaient na MPLA. MPLA, ils allaient Congo, d'ailleurs c'est Congo, Simbaki Ango. Et puis il y avait un mélange, il y a des tribus mususu, c'était des Métis et puis des Blancs. Parce que en Angola, les Portugais, les Botanikuna, les Blancs, les Angolais. Et na MPLA, ils allaient accepter. Mais les Blancs, wana na FNLA na UNITA bazala accepté. Mais un peu l'accepté qui bango yango na portugais moyen à s'infiltrer na FNLA ezala quitté. Donc portugais alinga jamais mon Congo azwa pouvoir. Alinga jamais UNITA azwa pouvoir parce que c'était des vrais Angolais. Bato bakena culture, bakena ba tradition parce qu'ils étaient respectés. Maintenant, un peu là, moto, respect tradition, c'est le groupe Nabango. Parce qu'il y avait un mélange de tribus là-bas. Il y avait des Congo, des gens du Sud, comme il y avait aussi des Métis, comme des Blancs. Donc, c'est là que le Portugais s'infiltre. Mais tant qu'un peu là est joué pouvoir, au sein, il y a un peu là, il y avait aussi des Cap-Verdiens, il y a des réfugiés, des comme Santomé, disons, Santomé à Gimini. Tango c'était Agostino Neto. Mais la majorité des officiers supérieurs, ils étaient de Congo. Le col déjà portugais qui infiltré dans la carte parce que moi si un leader qui portugaise, famille Agostino Neto. Tango bazubo konzi, tango portugais Neto a équilibré la poste, portugais a insisté que non. Ba poste clé fait la bamindele. Dans les extérieurs, il y avait un blanc. Dans la défense, il y avait un blanc. Et puis, la place Moussoussou. Les restes, c'était des Congo. Tango Neto, Alinga, assez se prennent à moi, si naïe, Bomi Agostino Neto. Le cola, Odin Roberto, qui mou Congo. Il faut comprendre l'amour à Moka. Comme il a qui Fwangondo pour détruire Rwanda. Odin Roberto dit non. Moi je suis angolais. Malamu kutu na so bokonzité. Mais boko détruire Rwanda te. Tala amour ya mboka. Oyo bino ba innocent vous appelez langa. Bo si boyoka portugais ya papa Odin Roberto. Si boyoka yango. Ah ngai. Mabenga bino langa. Angolais ya biso. Moutouaye na Agostino Neto na pouvoir, c'est vieux Jean-Baptiste. Mukongo mtongi bokolo. Commandante Njaji. Dumbanza Kongo. Bangomi balewana. Ba beta masasi. Ba kimisi FNLA. Na UNITA na Luanda. Pour Agostino Neto aya. Portugais apesa ye mokonzi. Na ba condition. Et batu wana bapesa ki bo continent Agostino Neto tango babomi Neto balobi ke no batu oyo bazoya ba Congo oyo bazoya oyo bakasi oyo bazali ba Zaïrois. C'est là qu'est venu le terme langa. Donc pour mobiliser peuple angolais oyo bazaki na kati ya babimaki te bazo moyen ko se défendre contre batu wana ya ba Congo bakina ma armée makasi. Donc même cas oyo ba Congolais Rwandais to éviter parce que ba ndeko na bino ba Rwandais yango
bazwi cassette oyo ya prison ya Viana balobi atala ndenge basali ba congolais na Lunda Nord. On a qui ba criminel ouest africain na quelques angolais bazokota à main armée. Bosali même eloko. C'est là que Batouana baye na terme ya langa. Parce que parmi nous, il y avait des gens nés à l'étranger. Portugais va maîtriser qui en côté. Alors ce que monio donc Portugais bien dire ce qu'il est zaïrois, c'était langa. Régressade aux portugais veut dire un Angolais né à l'étranger qui rentre au pays, qui retourne au pays. C'était ça régressade. Les portugais ce que portugais éviter. Mais langa c'était une façon de se camoufler pour que non aïe à Angolais mais on va côté à Congo. C'est là que terme ya langa eye. Et l'obité que azali angolais te, mais azali angolais oyo la na efne là. Et on a terme ya langa. Et zalaki ba étranger oyo bazaki ko gouverner donc de Saint-Thomé de Cap-Verdien, ba zalaki ko utiliser ango pour ça la différence wana ba ko combattre efne là. Ce que ça moutonita batali aksana ye babia et soulanu. Donc yangona terme ya soulanu o bailundu e yaki na ya langa pour na ko différencier que o tena efnela o ba uteki na unita. Donc ndenge biso tant que na Congo congolais que aza muzombo donc pour na ko tefike no ye aza muzombo azali angolais nyokola ye. Ah, dit foutez ma main, t'as la raison comme sénateur. Et il est là, vous allez continuer en go. Pardon. Car, bah zombo moko boye. Donc, même cas, bah Saint-Thomé, bah Kavin, bah qui bo konzi, bah allez gouverner, ah, pas elle est langue. Donc, il veut dire que non, attends, na ya komi boye, azalaki muto ya na efne là. Mais en réalité, ils ont insulté. Et l'obité que Azali Angolete. Parce que ce que c'est la Bongo, mais l'emploi sur quoi Azali ministre était. Mais les pédales Azali ministre était. Mais les Paulo Georges Azali ministre était. Pardon, ni Pascal Vol Azali ministre était. Mais les Mawet, mais l'Azali commandant était, ambassadeur était. Mais les Ndombe, l'Azali ambassadeur était. Mais les Tok Azali ministre était. Mais les commandant à Marie de guerre était. Parce que tout ce monde là sont de Congo. Donc il n'a pas utilisé le terme pour insulter bino non, il n'a pas utilisé la moté. Donc il a façon de faire comprendre bino. Donc parce qu'il va tonneau film, il va ignorer mon temps, besoin manquer ba mot, besoin manquer défense. Il a se défendre contre les Angolais. Alors, pour ça qu'on utilise le terme que ça mot vulgaire boyate. Ba bien no langue te, croyez que sur le no langue et puis il dérange biso. Ça dérange personne. Parce que tu es secret Angola, tu es Ango. Et dans minute oyo, Lorenzo, il est du sud de l'Angola. Azali ou Vimbundu. Ba oyo bata simanaye, il y a des Ngangela, il y a des Bakongo, il y a des Umbundu. Et dans minute oyo, unita pe à côté na kati ya musala ya sécurité. Un peu là 10 ans et zo zonga donc parce qu'il y a 10 ans bazo zonga parce finalement bazo kota surtout à côté pour sécuriser Angola. Donc il veut dire que non tozo balayer donc les Saint-Thomé et les Cap-Verdiens ba ko bana ko dinda ba ko bana ko disparaître bango moko. Vous allez comprendre que notre terme à langa est que disparaître vous allez sous-souter parce que vrai angolais à cause de Bokonzi. Vous allez comprendre que notre lingala est que disparaître. Bato bakabana ko batama nanu ba batamité l'isolo ya Samuel Do vous allez voir ça bandeko en Afrique pays oyo l'équipe congolais c'est l'Angola ce qui pays mususu ezali oyo l'équipe congolais na salibino défi na salibino défi ce qui pays mususu en Afrique ezali oyo l'équipe congolais belé ce que ça Angola te
posa na bino ezali boboto la Angola. Donc boya ebele parce que bomona ka Angola aza moke aza zoba te, Angola aza zoba te. Ah ngona ngai Angola azali zoba te, ezali nature ya ba Congo. Discipline, obéissance, amour, union, c'est ça les ba Congo. Eza bozoba te. Mais mon Congo azalaka déterminé, surtout au Angola. Surtout Angolais wana azalana Kibé, azalana Russe. Soki basiliki bachaka kanda en pratique. J'espère na expliquer tina ya langa. Na Angola kuna ezali ya biso. Na Angola bayinaka biso te. Ba poste mingi Angola biso tozali. Ezalaki kaka keno tango to salibere Santomé o ezalaki José Eduardo Santos abandi ko kase parce que na tete ya pays alongoli ba tuti e causer omoni ba diamant tukuna na lunda ba katange oto yambaki ba pesi liberté na bikolo mususu ba kota. Donc wana eli ba signe que non ba angolais baza na marche ya kozongisa sécurité na ordre na mboka. Alors oyo nyonso akotosa te tango Angola za kotia ordre pona peuple na ye, pona économie na ye, po tuku Congo ebonga. Oyo akomimona munene akozana nzela akokunda ye. Po Angola azako bongama. Peuple angolais bozali na bino bandeko te. Bomoni lokola tolobi ndenge balingi baboma yango esali bango pasi. Balingi ba créer masolo mosusu. Mais ba frontière ko kangama. Ba oyo bakobima bakozonga ka jamais na Angola. Ba mosusu tango mosusu bikutu bakokobima lisusu te. Lokola bakia minene ba monani que Angolais a mouké nazalanga na kanda la motote, j'essaie d'expliquer histoire longa na yebaki mais pesi ngambo ba fingi mabe ye mais mabe obino mosali sali semblant to moni elongi na bino balaxi elongi non, vous êtes des mauvais, vous allez jaloux na Angolais et nous avons compris ça. Yamana Angolais a commis peine ala ki sa elongi na ye kaka muke wana ye azalaka oyi bomoni la ye yango Angolais alinga lakisa suka nango bandeko tokotala ko banda tango ya Kasavu tango Mobutu esika moko te armée congolaise kenda ikoka ise nabre na bokonzi na Tchad alongwa bokenda kuna alongwa. Vous avez rien foutu. D'ailleurs, je salue le vieux Maradas, un vieux à moi. Mon vieux salut. Proche du président Issenabré. Petit naïa, petit mbote. Eza mawa. Leonardo Nzolu Vonda. Je ne suis pas fâché. Kienga Ketuya. Je suis pas fâché. Maman Mafuta, qui est beauté. Maman Marie à Strasbourg, je vous salue tous. Godinho, l'honorable Pacha Bora, message pour le peuple Nabiso, pauvre Angolano, seja calma, temos a força, vamos andar a pouco. Vamos defender a pátria angolana. Até a próxima.